Nasuka na moni ebembe na koma na lala même pas. Na komi kutu na ko banga na binzambe ngapelo bina kufa. Donc yo za na somo wana te biso ba congolais to za na somo wana te soko moni ebembe. Ya que non oyo kata makanisi moko yelo bi ngapelo na kufa. Parce que ceux qui ont kanisa te loko wana, je ne pense pas que non bana osala ba buzo ya de osala na cimetière wana. Hey. Poko so ko finga ta ko finga ba. Ou bien oya ko bundisa ba. Matanga ya ba congolais comment ka ya ba problème. Culture na biso ba congolais eke wapi. Culture na biso ba congolais parce que ngana zo e ba na temps kala wana ba 1900 parce que toza ba na 1900. Au moins on jamais moi na muke ya mon ebembe. Basi l'Afrique culture na bango etikala kaka wana moko mais biso na éviter ceux qui ont changé culture na éviter. Ceux qui ont échangé pe na éviter. Ndako matango komona bana te. Ou encore place ebembe eza komona bana te. Moi respect wana moi eloko wana muke culture wana basi d'Afrique bazalaka nango tide donc culture na bango ndenge ezalaka. Etikala ka bongo ba changer yango te. Mais biso culture na biso ba congolais to changer. To changer to pesa ka bibembe respecter. Nga kutunde na zambo. So mutakene matanga boy. Oh nazali na matanga na kanyo kotine la même pas photo. Pour ça na sa na photo ni. Ye muninga kei. Otine na photo par après ta otine na photo. Ngai na yo siko yozani. Yo ozwani nous bien ngata na utala ngo na ozwani. Mais ça manque de respect. Et ça manque de respect à moi, il y a mort. Ba de total la place à robinisa ka ba fond de biso. On se gêne jamais biso ba congolais. To se gêne ka jamais. To se gêne ka jamais total la place à robinisa ka ba ya kolongola ka ba ko ba fond na biso to ba da ko filmer. Total la ka pe ba place. Place nyo se za place à kolongola fond na yo to ba da ko filmer. Non. Ni les autres biso ba congolais. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque que non les lots muta kufi boy? To garder silence moko boy na kati na biso. To garder to la kisi mawawana, to compatir na famille. To zanga mawa, to zanga bolingo. Tout l'homme nous sommes mabe biso ba congolais. Les gens comment na mo na yo kaka mutu moko ba bengi bino ba benga bino na femme que non mutu te la kufi to kama kufi ndeni abelaki si mutu abelaki na abelaki peut-être ata pendant 3 à 4 mois mais il a gardé son silence. Comment est-ce que ngai ko benga bino et c'est nous qui non na zamala boya ko bomé avant na kisongi na bilobela na 4 mois na nga sala te na bilobela na bino nga kufata na 2 semaines pour no boma na bilobela. Mutu na tango apasi, vous acclamez. Mutu na tango apasi, bozo sepela. Mutu na tango apasi, bozo tonga. C'est quoi avec nous? Nous allons où? Tozo kene wapi? Est-ce que Tokyo zonga te ata mukete bolingo? Parce que nyonso na tozo sa les manki ya bolingo parce que bolingo ezo kava, ezo bomba nyonso. Parce que ceux qui bolingo eza, peut-être je ne pense pas que non ba bêtise ebele obiso tozala ngo ba congolais to ba tosala. C'est manque, tozo manquer bolingo nanu. La clé ya bolingo, ngako na mitu na kananu. Nzambe ta mabima na mokilo ta makenda, tika parole moko. Liloba moko loba ke non bolingo bolingana. Si on a mitu na kananu baka pourquoi nzambe apetaka sete na likambo na ke non na kena tikeli bino ka liloba moko ya bolingo bolingana. L'amour. Il savait que notre bolingana ka tena sa moyo. Na éviter na mitu na chaque fois soki na bandi na tali peut-être bolingo eza na kati na biso batuté nzamba yebaka na ye pourquoi que loko ya lobaka betela ka ngo sete alobi kino na tikeli bino boy eloko ngo simba kati bolingo eza la raté. Essaye un peu de yakuzo mabatu. Revenons sur terre. Revenons sur terre parce que n'est toujours que des yamoté. Et puis comportement toujours affiché. Toko kende nango jusqu'à quand? N'est nazo mi tout nanan. Comportement autoza nango lelo. Na ba milliers ya matanga. Na ba milliers ya matanga. Tozo kende nango wapi? Bango to okota. To yebisa bango nini?
tozozanga ta respect, tozozanga ta kozala frère moko boye. Parce que mokili ya lobi toyebi te eza nzambe. Okouta kuna na matango so fingani kuna so lobi mabe yo wana ozongisi kwepa na yo mutu. Bande kona yeko leze mutu te. Je suis venu juste kobeta sete na comportement na biso ba congolais. Tozo kende mabe makasi. Tozo kende mabe makasi. Millier ya matanga eza millier moko ya conscience no efwe zonga po muninga ke yo tikali. Bongise tamboli na yo vis-à-vis na nzambe na yo. Muninga ke nzambe na ngai ngani nazo tikala awa wanza Seigneur. Lobi pe na koki kokufa. Muninga peut-être azaki peta ya kobongisa te na nzambe na ye. Mais tant muninga akufi wana eza conscience rappelle moi yo pe bongisa na nzambe na parce qu'on ne sait jamais de l'on a lobi occupé pas yo mo parce que vie eza na mo bongo. Hein? Vie eza mo poussé. Mais biso de l'homme congolais to koma place à matanga tozo bosana. Comportement na biso na matanga ezo permettre te ezo pesa esengo te. Il faut ka to lobelela. Tokyo vanda pe kimiata. Tokyo vanda kimiata. Il faut to lobelela. Na yeko leze mutu te na yeka juste ko beta CT parce que tozo kumba ngo mabe. Et puis na yebite ke no ona zolo ba soki na kosi. Na kosi te. Tous allons na réserve na ma comportement mususu. Tous en réserve. Au combien de temps matanga vanda place moko ici si tu as 30 minutes à 45 minutes aussi ici ya. Kolo matanga peut-être à moni oye ko compatir na yese bon obimi OK. Ou tu pas na yote pour na koya na masolo bato. Non. Na tembe obandi na voix au matisi na kati ndako bato ya matanga lisusu. Et puis quand on a kati ya matanga wana na kola akufeli wana kaka wana na matanga bozo stili sa elo pousse. C'est quoi avec nous? C'est quoi avec nous les Congolais? Eza nini? Nga po na zolo bela bino awa. Il n'est pas dit que notre nga na zolo bango nga na za parfait, na za muntu. Mai na makila. C'est juste na zolo nga. Na la kisabande ko kino façon na comprendre bango to kende mabe. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Il y a place à matanga, oye kotonga, oye kofinga, oye soki ko banda koloba loko moko boye soki andeni. To pesa ta ba wei. Respect amuke et ça bien. Parce que biso to tika la sekote. C'est ça, Bandeko, vraiment. Biso va Congolais tolinganité. Okozala boye aussi au salinini. Oini muninga par rapport à quoi? Muninga ngokotika la kokutana na yete. Muninga ngokotika kopesa na nembo tete. Mais oini muninga pona nini? Po yoka ki batonga kiye. Et pas na yo. Mais yo pe va conduire yo bomondini. Pesa muninga na pe chance kutana na ye yoka ye. Peut-être o ba émission wana yangote. Mais yo lati déjà quand on lati déjà no ko wana o vimeli ka muninga sans problème ka bu. Wana nini biso ba congolais. Musa na biso ka ko détruire. Ko be bisa ba réputation ba. Ko tonga, ko loba makamba lokuta, ko kangela bato makamba lokuta. Pona nini? Bozo mona te ke no is a wasting time. Is a wasting time pour makambo ezebele ya kosala. Mais toi tu es là. Ozo focus mingi na kotonga na kokanisa o kosala mutu mabe. Ndeko okobebisa vie ya muninga na matongi. Eza nini? Hey. Bandeko sore hein. Na mati muke na mati parce que ça fait très mal. Ça fait très mal. Tu es sur BBC Mpoi TV, tu es sur BBC Mpoi TV. Faut passer dans le baki dans l'analyse, alors nous dit dans l'analyse nanga. Tu vas nous arrêter dans le débat. Tu vas nous faire ça là bas débat mususu sur téléphone ouvert.
les lots n'a plus kolobela situation ya biso ba congolais façon to se comporte dans le milieu ya matanga. On se comporte très mal même. Oh les lots ba pasteur rebelle ba comment ko boya ko fréquenter place à matanga ba yebi que non ezala ba congolais ba za na comportement bo mona pe bo bandi ko finga bo bandi au chrétien pe na pasteur. C'est quoi? Vous allez où? Tant que vous ça vous êtes éternel. Tout est barapé pour ça na respect. Tout est barapé pour ça respect parce que respect ça la bien réciproque. Basa na nzambe, bo pesa bango pe respect. To jija ka bango te. Bango na nzambe na bango. Basa na nzambe lelo ba pasteur ba koma ko boya okende ba milia matanga po. Okoma na mi pasteur okoma na milia matanga. Okoyoka ba biloko bato bazolongo ba obimisa na munoko. Il faut avoir un cœur dur pour tenir un obima pour zumanunda. Tout sunganate biso ba congolais. Ba te bele ba koma na bango matanga ba congolais ba oya na bango matanga te. Po ani ba bona bango ya koyoka buzoba. Tous ça na ba connaissance nous sur ba sud-africain, ya ba sud-africain. Mo na musala boye pa. O mona bazo tuna bino ba congolese people. Ndeko ebokunda ka bo pesa respect na ba mort na bino te. Wala siko soki sud-africain ayebisi yo bongo. Répondre nga na o répondre yeni. Soki soni te ozangi na maluba. Po sud-africain a tout no kaka. Na kenda jour moko mona pe bozo sala musala ozana sud-africain bozo solola. Bo tomber sur makambo peut-être ya matanga boye. On va bien non bino ba congolais bokunda ka mabe bo respectaka ba binani ba morte. Parce que mon union ça n'engage pas pour défendre mais yo za conscience que non na minute eza solo loka lo o défendre mon nez. Soni ozangi maluba. Po eza solo. Na batongo basila fike to binga bango so pende nini yango wana. Bato bazanga mawa ba boma batala te. Ba chuba bato bambeli batala te. Mais ceux qui balobi ba pesa respect na ebembe hao o simba muntu o comprendre te eza nini eza culture ya couper sa respect na ba we couper sa respect na ba mort na boite ke no matongi ezangaka matongi eza mais ya biso ba congolais eleki niveau tozala na frein tota la place o ko sa kisongi songi yango ya nini ta ese komi mabe ba deko tota mwana ko banga nzambe coronavirus yango euti ko ezawa donc na minute corona ko na lesilité tele biso no sonne to saki to coronavirus tane to banga coronavirus so ezaki bongo ne to bana banga nzambe na ndimite ke na sa moyo o to bana tenir to tambola na mabe te parce que c'est tout le monde azaki na soma coronavirus ti le no to za na soma coronavirus ta biso na ba ni ba masque muto akufa ka botam corona ebandi wana soka muto akufi ko yoka bientôt so ba ngai nde lobi na zo kufa corona zo kipete nani mo ko ebisanga ke awebisanga na dona na minute ke na kosi ke no tam corona ebandi oyoki ka ke no muto akufa ki kuna yo conscience ezaki bien okomi olenga kaka nzambi na ngai tolala tongo etani bolobi nzambi merci to banga coronavirus soki ezali pe bongo tozobanga nzambo ya kela mokili oyo nzambo ya kela biso ezala bien malheureusement coronavirus eteyi biso ba congolais te malheureusement coronavirus covid-19 eteyi biso ba congolais te eteyi biso te parce que eza maladie moko façon eyaki façon bandoko mema bato ezaka bolani bo mutu akufi donc ina yo moko bande ko banga nzambe nga lelo na bolani donc ozona lozo banga donc o touser muketo lobi nzambe na ngai wala siko na minute na komika nzambe na munoko metango kina kusa buzoba na bamatanga kofinga koloba mabe kosala boye oye baka nzambe te ana coronavirus ne komi nzambe kaka batela nzambe coronavirus soki côté ya biso ba congolais eza bien soki te biso te eza passe bandeko to respecter place à matanga toke na ndako ya matanga bandeko
Gardons silence, tokanga un peu minoko na biso. Tokanga un peu minoko na biso. Parce que biso totika libéra te. Au comme na ndako matanga, c'est réservé. Bozo ke ne kokuna nani muninga kufaki. Bo pese respect, ake na sa mabele bo tie na sa mabele bo tie mabele bozongi na ndako na kinya. Ebe me kozana me kitia ta na sa mabele te. Oyoki kuna batu te, makofi ezobeta na kuna. Ou oyoki kuna bazo finga. Oh, bino bongo. Ah. Bande kuna yaki na ko leze mutu te. Na yaki ko leze mutu te. Na yaki ko leze mutu te. Il faut qu'on l'obande. Na minute on doit parler. Na minute on doit parler. Il faut to mettre à céder. Na o ezo kende bien te na côté na biso ba congolais to ko lobe lango. To vanda sou kimia te. Parce que ceux qui ont la conscience, ceux qui ont la Nzambe, je ne pense pas qu'est-ce qu'on se comporter ndenge biso ba congolais to se comportaka. Eza ko zanga ko yeba Nzambe, eza ko zanga ko banga Nzambe. Et tout ça va toni ozo ko kende l'église. Ne ba te so to kena ko juste ka ko tondi sa ba. Nous avons un thème sous na koya na biso ba comportement na biso basi na l'église. Qui songi na biso basi na l'église ko ina na karaboye. Ça je vais en parler, je crois qu'à la courant semaine au dans le bilan. De l'eau na juste na problème ya kolobela sur mais matanga na milieu matanga biso ba congolais toujours se comporter mabe makasi. Ndeko oya kolanda vidéo oyo soko yebi ke no osala ka biloko wana, moi je vais te dire banga nzambe c'est la moindre des choses parce que soki obangi nzambe je ne pense pas que no ozo ba audace on osaka ba buzo bosalaka. Place à matanga eza place à mawa, eza place à ko finga batu te, eza place à ko tonga batu te. Et ça place à rendre ma compte à rendre té. Non. Et ça place à mawa. Et ça place à il faut donc ça là examen de conscience. Maï de zonga. Tout comme pour oué la matanga. Matanga ça quoi yona mbango pour oué la matanga pour que na buzoba. OK na buzoba. Oh, mutu mususu mayele zonga kasoki ya mutu akufi boye mayele zongi. Mutu mususu kutu boye andimela Nzambe tanga moni mutu akufi. Andimeli ba mo Nzambe za na batu mususu bandimela Nzambe po amoni ka mutu akufi. Et donc à cette conscience n'est qu'à reprocher pas andimeli Nzambe po amoni mutu akufi. Parce que pour moi les bende boye bandeko. Eza loko mususu eza loko mususu faut za mutu o faut za na mutu donc conscience de salaka. Et puis, il y a des gens qui existent. La moindre des choses, c'est ça pour banga Nzambe. Si vous finga na kawa yako kufinga na bamatanga. Kwa yako bundaka na bamatanga. Ok, ne bizalelwana jusqu'à quand? Je te demande toi là. Ok, ne bizalelwana jusqu'à quand? Ce qui pose à la moi si na bana. Éducation ni nous fait ça. Toi, tu sors chez toi, au soukoli maïkaka bien, au lati bien, au lobby qui non na ok matanga. Bien. Ce que matanga bosani, ok ko finga na kuna. Ok ko la sa forme. Ok ko tonga, ok ko finge bembe. Yodo tika l'éternel. Nzamba limbi sarabiso. Nzamba limbi sarabiso. Biso ba congolais, tous on bisana na culture na biso. Culture na biso eke wapi? Culture na biso ba congolais eke wapi? Na ta Mobutu ebembe kozali zo leka boye botelemi ebembe leki. Okotambola te? Il faut telema lokola na ta wana ke no bazo matisa drapeau na l'hymne national ya Zaïre wana so ya Zaïre wana. Oza na droit kotambola te, il faut telema aussi o atina nde ba komatisa ngo nde yo leki. C'est comme ça que les gens na bibé na corbière sur les oya.
Tu es combien raison tu te côté les mains. Tu te tiens debout là. Et les qui continuent ce qu'on marche là. Et là, comment on dirait ceux qui viennent en haut, dans ma table, comme ils sont venus, et bien mes amis. Oh my God. Tozaka kabatu. Mais tikete nzambe asunga biso ba congolais. Et ça moi bien. Et puis tu peux ça rappeler ba conseil. Il n'est pas dire que non on doit aller au buzoba. Au côté pe na buzoba wana. Non. Je vais un peu prendre de l'eau, un peu là. C'est ça. On a qu'à la air. C'est ça au moins. Les solos na yaki na ngole les ezalika ki non na lobela comportement na biso ba congolais na milieu ya matanga. Toza na ba comportement moko o eza bien te. Ezo sepelisa pe nzambe te. Tosala kama makambo mususu na sa moi oyo ko sepelisa nzambe. Il n'est pas dit tosala kama biloko moko bozoba oyo ko sepelisa nzambe te. Alors pour la ko sepelisa nzambe wana il faut y banana lié. So y bien te au sepelisa ndeni. Alors connaissez un peu d'arranger le comportement de biso côté ceux qui tous se retrouvent dans milieu matanga. Ko finga na ka ba biloko moko yango te. C'est quoi? Pardon. Jambo koyoka kenoko koyoka kaka ba finga na kiboy, baloba kiboy. Na matanga boye bemele ezaki na ekiti te. C'est ça avec nous les Congolais. Tobanga nzambe ne tobanga COVID-19. Tobanga nzambe ne tobanga COVID-19. Et ça bien. Et ça bien makasi. C'est tobanga nzambe ne tobanga COVID-19. Ntozo lingo yoka kaka COVID-19 te. Eh! Mbang. Alors, somme on a COVID-19, tous à peine à somme on a des besoins de Zambie la biso. Et ça, bien ma casse. Ok, bandeko, tokumi na suka, j'avais juste 1 heure, je crois qu'on avait ici, hein. C'est comme si on a vu 1 heure à 1h20. Et c'est au moins ça, parce qu'on a pris le choix, tous on a choisi, mais on dit, Moussala, oyo, il faut tout le baka. Il faut tout le baka, tous on a cohésé, moutou, awate. Tozoya ko leze mutute awa pardon tozoya nde ko sa nini koloba o tozomona na milieu na biso ya ba congolais. Alors bandeko bolimbisa na ye ko leze mutute parce que Bible yango moko ezoloba mon peuple périsse par manque de connaissance. Peut-être ozosala ba makambo wana ozoyeba na yo te ozosala ngo na ignorance. Alors peut-être ceux qui ont koloba boy et que vidéo oko et là yo otani yango peut-être examen de conscience okozonga na honte. Na yeko condamner te. Je suis venu juste koloba parce que condamnation na jugement za nzambe. Eza nga muntu te. Je suis pas venu condamner ici. Nga na yeka koloba. Alors ceux qui vidéo okuta na vidéo oyo ndeko nanga essaie de changer. Tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel sur cette terre. Yo koza monétiser là lokola muntu wana uti kokindi wana. To pesa juste respect. Eza attend la biso moko ya réflexion. Si tu se retrouver à midi à matanga. Eza place à fétité mawawana. Eza na biso ba congolais. Prochainement aussi je vais parler sur l'amour. Je vais vraiment na obeta citer sur l'amour. Bolingo eza te na biso ba congolais.
Ok, c'est ça, Nakomi Nasuka, vous êtes sur BBC Mpoi TV, vous êtes sur BBC Mpoi TV. Ok, Nakomi Nasuka, il y a émission dans Malero. Nalingi pe na senga na bandeko, soki ekozamba na liboso au tani vidéo nanga, s'il te plaît, essaie un peu de t'abonner, s'abonner. Ou cliquer quand à la droite, là, tu verras, place moi, c'est pas comme subscribe ou encore abonner, ils sont en rouge. Ce que vous cliquez, on a cloche mon peu bimela yo. Alors, tant que fin la cloche wana, balamo rosala, abonner et puis on va nous rater ba notification té. Comme pour dire que nous ceux qui ont lancé une émission et ben d'accord mais là balamo ko signaler que non BBC Mpoi a lancé une émission. C'est moi ça nous a besoin de support na bino na sens wana ya que nous vous s'abonner, vous commenter, vous aimer ba vidéo, vous partager. Vous partagez sur mon que nos vidéos c'est pédicieux vous vendez un mot et vous côté partagez un mot pour ça la bien ce qui peut se faire dans vidéo t'es carrément tu passes hein on dit dans le épisode tu passes parce que tous on a battu sous musala o ya YouTube bandeko je sais pas et personne pas sinon mawa lorsque tous on s'est abonné peut-être vous s'abonner il n'est pas dit que non lorsque toi tu t'abonnes balamoko biso vie est bongi non. Vie à YouTube, ça passe. Essayez un peu de vous renseigner, de vous comprendre. Quand vous êtes peut-être sur YouTube, vous s'abonner, vous avez parce que notre vie a monté pour vous. Non. Tout le monde a tout sur s'abonner, mais après, abîmer, à se désabonner. Quoi, manque à abonner, manque à support. Tu vois, il y a un oublié que non, fois prochaine, on va sur l'amour. Vidéo malgré est touché yo o ba émission ezaya solo mais aux yeux yango o cliquer un like pour nani vous avez na bolingo ce qui message ele qui est yeux penza et comme yo penza bi o ezanga et sans amis non merci c'est reproché peut-être dans ba émission changer que ba émission vérité aussi liki OK kozwa na vidéo moninga OK ko cha un like na likamuni nani comme nini bandeko ko s'abonner problème ko aimer vidéo problème ko commenter problème au juste prochainement je viendrai kolobela kaka bolingo na oya kolobela bolingo au courant semaine on a oya koloba je viendrai parler sur l'amour biso ba congolais toza na bolingo te to lingani te mais on s'est dit que non to lingani oh tozo loba que non aimons-nous vivants aimons-nous réellement vivants je ne pense pas avec nous les Congolais bolingo ezala raté parce que mutu koloba boye que je t'aime ezala lokuta wana ebimaka donc ezala facilité moko koloba mona monoko mais la sincérité c'est dans les cas kolobela mutu boye que non nazana bolingo na yo oui ezala trop facile trop même mais la sincérité c'est pas ce qui vient dans ta bouche la sincérité c'est dans ton cœur tout ça na bolingo ce moninga lui vous supporter vous supportez peut-être avec vous s'abonner, vous partager vidéo, vous commenter, vous aimer vidéo. C'est tout. Peut-être récompense que vous n'allez pas en Zambie. Ou encore, vous allez trouver dans mboka mupaya boy. Et ça a été que nous devons à ça non, nous sommes déjà famille. Dans la vie que vous avez que nous devons à ça non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Pour ça, il a fait mutu bolamu. Poser la paix, que nous, quand nous avons sur le bolamu. Non. Récompense, non, peut-être c'est la récompense, non, on n'est pas ensemble. On a coûté au CP dans la mort, ma casse. C'est ça. Ok, bandeko, tokomi na suka, on a vu vraiment Tom Lai, on a les petits coups de 1 heure. C'est ça au moins, on a commis na suka. Après, si bandeko nyonso, bonjour, bonsoir, et au dépend de quand la place vous allez, après si merci nanga na batu nyonso ba nanga, gros bisous na ba nyonso support ngai. Abonnez-vous. Je vous demande de vous abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous sur BBC Mpoi TV, BBC Mpoi TV. OK? Je vous aime bien, on se retrouve dans 2-3 jours. Bye bye.